Mbote lisusu bande ko balandi to comme ndenge te mesra ko kutera ko solo la bino ko yebisa bino ko informer bino mboka na biso Congo to la muki ndenge nini to komi journée to ya to la muki ndenge nini tongo to komaki yango to komaki yango te. Qu'est-ce qui se passe réellement dans mboka na biso Congo? Ya na lobaki na émission boko ko landa air et comme na bilan boti ko na ba discours politicien to la kaki batu to lobaki na batu que Congo il faut changer. Congo il faut changer bandeko ba ko diriger Congo o ba seli 21 na pouvoir Kabila na bandeko na ba gérer Congo mabe et puis nes batu ko abiso boy marqué dans ça journaliste combattant journaliste combattant donc ils étaient tous en tépoto ko compagnie ka ba politicien ba député ba sénateur té to ko le ba vérité na le bi yabisa kibino os la député os la ministre os la sénateur o kwai o sali libunga na mbongo na biloko ya l'état na to ko mo to ko dénoncer yo na kombo na yo na makambu yo sali awa to sati mambo te o za excité mambo excellence yati ne na zolo baboyi ni député ni ministre ni sénateur même bata président sur ba mona na bureau na bango to yebanaka to yebani pe mutu amona na bureau to na tisambo na za na ko lela ba pongi pour na ko senga mbongo téléphone pour na ko senga mbongo carburant pour na ko senga mbongo yo ya rétroviseur jamais. Alors to la vérité c'est vérité. Mboka Congo justice c'est tombola mboka na biso Congo. Mais façon mboka biso ko kende justice na makambo Italie sécurité mboka Congo ko malamu mingi te. Na fanda ki awa mokolomo ya lobi moleki. Na yebisa ki bini na commune na Makala. Batu ba kolela. Musala o la police ko sala musala malamu vraiment te. Population ko la baza torturer dans la police. Bozo comprendre te lobby papa ye awa na bureau na biso na ba vidéo. Forcément baza ki torturer papa na bana na ye. Lokola banyama atala mina ese yango na Sabino nani ba beta mutu ndengo na te papa na bana na ye chicoté sévèrement devant batu nyonso au vu de tout le monde na population yango ba rotande bazo chicoté papa na bana na ye bolingi bo incité congolais na nini la police ya mboka Congo bo zala pour ko sécuriser Congo ba congolais na biloko da ba congolais comme peuple na biloko na bango nyonso mais finalement bile bo komisiko yo insécurité ya peuple wana la commune ya Makala oyo gouverneur a vu de Kinshasa de bien biso biso na muta perdre parce que besoin na flatterie moko boya le corbeau les renards te bien ba ta perdre ne ba opéraka pour mutu nyoso perdre as intérêt na ye moko ya population te ba nyoso perdre ya na le biboyi ba na ko ça pour intérêt personnel intérêt peuple congolais te mais makambo to ko lo ba commune ya Makala ba ba ko lela mais c'est le gouverneur commandant à ville de Kinshasa bozo kate bolingi combien de Congolais ba pour démissionner na biboya mais le gouverneur n'a commandé à ville de Kinshasa. Bolingi combien de Congolais va torturer, va couper la commune Makala pour démissionner. Pour te dire besoin au quartier, bolingi te le monde rendez-ni. Bon que le vérifier va indire la ville va sonner pour la commune Makala. Bon t'as le peuple à revivre la commune Makala. Et ça passe le mawa. Awa toye makambo est injustice ya mboka Congo. Façon mboka biso Congo ko keneza malamu penati. Mais bon ka histoire oyo. Parce que trop c'est trop, tu as continué à battre. Mboka oyo Congolais a besoin de changement. Changement il faut se la prendre Congolais nyonso. Pas un groupe de gens. Maman, merci papa. En tout cas, to souki. To ebite na mboko Congo soki justice ezali. Biso to sepela ki na koya ya président Fachi. To yoki lisola état de droit. To ebite état de droit ngo soki eza na catégorie moko boye. To ebite état de droit ngo soki ba souki siango côté nini. Boyo kalisolo pasi pe mawa bandeko na ngai grand frère na ngai Alain Bonyenga Bokungu asali accident na Air Force na mutuka ya Général Mpezo Mbele batutani général azaki na mutuka te chauffeur abandaki kokende kozwa ye autaki voyage na mbangu wana chauffeur ntango azobima ya biso mpe yaya azalaki na moto accident esalemi ya biso ndeko akufi yaya apasi toke koluka général abandi kokakola mutu lokola Thomson na mesa bandeko na nga alobi argent eloko pesa te azopesa kaka contribution na ye contribution kwa bandai na $400 général amoni
omoni lokola azaka na este batimolaka bibembe bakundaka memengo na fila Kinshasa na capitale alobi botimola kaka mabele bokotisa ye bato bakende koluka général bebisi bon général $400 eza moke kosimba te abakisi lokola moto azosomba eloko akombisi yango $900 ayebisi bato wana bakendaki ayebisi bango tosali deja connaissance nazala mbongo akopesa bino te boya na kolukela bino misala na korekompense bino na misala boyoka nanu wapi justice général apesa bato misala général pezo mbele bisiko ozoza papa bana te obota te motema nini wana okakoleli biso ndeko na biso lokola Thomson na besa na 400 suki na 900 alobi na ana mbongo mosusu te $400 na fila Kinshasa oyo bobandi kolue banda bakiti miziki bato bazolala ebembe esali 2 semaines so tokomi dimanche esali 3 semaines famille mpe lokola bala bango babola ebembela bango na morgue mbongo akoambome eza te bazwi $900 baye na $900 na ndako balobi towela nano ebembo eza na morgue mpo ekopola modeli mwana mobali wana panzana moto ebuku nzoto kingo ebukana makole ebukana makole koma mikuse elonge katana général pezo abimisa mutuka wana ezoboma bato ezanga assurance mutuka na wana ebomaka bato ezanga carte rose bandeko na nga général pezo kotanga kombo na ye asaka officier munene na mboka na biso Congo yenda azaki na volant to chauffeur na ye papa général autaki voyage yoka mama azaki na volant te tant accident salamina azaki na volant chauffeur na ye ok tango chauffeur na ye nana yebisi que chauffeur na ye azana permis azana carte rose te na dossier wana ekenda la police parquet to ndengini la police parce que tant bake kosala bazo étudier basali constat bamemi jeep na la police bamemi moto ya mowei na la police nde babandi koluka mikanda mutukati ye chauffeur aza na permis de conduire te chauffeur a général azanga permis mutuka général munene na ebela fonction na kati ya Congo ezanga assurance ezanga carte rose papa makambo yango toyoka président bandeko Alain atikaki bana na mwasi aza marié bana bango papa mwana liboso ye ya mibale ye ya misatu ye mwasi ne ye atiki bana misatu yo na ye bozali ndenge grand frère nanga grand frère na yo ok na ye baboyi tango accident esalamaki akufaki sur place to ekokufa tango accident esalemi bamemaki bango akufaki nanu sur place te bamemaki ye na hôpital ya Kanseta soki bokei bino nga na yebi bino bozaki équipe ya makasi soki bokei na Kanseta bokozwa information oyo akendaki kokufela nde na hôpital ya Seta tango asali accident hémorragie nde moto ebomi ye kuna na hôpital ya Seta kuna ok eloko nde ezolakisaka jeep wana ezalaki ya général pezo po général pezo azali na voyage bomonaki ye moko alive ayaki wana général pezo ye moko ayaki RNI tango babengi ye mutuka na ye esali accident général ye moko akitaki et en plus de cela général a reconnaître makambo nyonso asololaki andimaki aza na ye na contribution kaka ya $400 asuki na 900 lokola moto azosala nayebi tata mbongo ne ya provision soki apesa $900 mama tozoki epanomene mwa moke mai moke parce que lisolo oyo eza lisolo ezofonctionne mboka Congo oyo akufi aza congolais alors il faut amériter malgré akufi déjà bana oyo batikali na mwasi bacomprendre ke Congo eza na état de droit Congo eza dirigé mpo bakonti ya solo mama okoyeba kombo na yo tala kamera na biso eza na mwana oyo kombo na mama Niclette nani Kibungu mama Niclette Kibungu yo ozali molongani ya papa wale bekele korelate biso ele kokeleka ndenge nini elekaki mobali nanga bimaka akenda kobula eke kuna asali accident côté aéroport babengi nga moto alokotaki telefone na ye abengi nga na telefone abi yaka kote hôpital ya Kanseta mobali na yo aza kuna na hôpital wana
naketi kuna nakuti mutu deja aza kokufa nde nabengi bantu baya toke kozwa ye toke baye kuna bapesi biso ambulance tokende na hôpital aka kokolo toyende na hôpital aka kokolo nga nayebaki te ke aza kokufa deja azalaki akokufa tokomi na hôpital wana basali konsa boye akufi deja bake kuna bamemi biso tokende koluka mutuka wana etutaki ye bayebi mutuka wana ezalaki ya Général Pezo babengi Général Pezo mpe akitaki kuna la police ye wana bayebi ke wana mutuka na ye aketi kuna kote ya mutuka ezalaki na PCR na Kingasani bake bamemi mutuka kuna ye azowela mutuka azosenga bobimiselanga mutuka nanga aolela mutuka amona importance ya mutu te amona importance ya mutuka ezalaki mutuka nini marque nini ezalaki Jeep ya FRDC la police toyo ya ye moko personnel mutuka na ye moko personnel oyo atambolaka nango sikoyo tokoki koloba boye ndeko na biso ale wana aza na morgue nini aza na morgue aka kokolo aza morgue aka kokolo ça déjà mbula combien de jours bana za akufa ebanda le 12 le 12 quand c'est mois le 12 ka mois oyo ya mois oyo est-ce que si bambomeye bosete mo bakeke service onano te bambomaki kaka bambomi pamba yo comme moi si na boboti bana combien bana misato so na minute oyo nde toza boye awa bozo vivre ndenge nini bozo évoluer ndenge nini tozo évoluer na pasi minute oyo toyebi te tosala ndenge nini na classe yango ebandi ndako tofandi tofutelaka classe yango ebandi ata eloko moko eza te ye ayaka ata matanga yango tosala te bato bazomona pasi même café apamba bato baomela te na matanga ok nena yeba matanga yango eza processus ma place nini eza na ka kokolo na entrée na KPM ok tala caméra na biso oposenga na l'état congolais na minute autant yo na maire de lamentation awa ozosenga na l'état congolais asala nini parce que oza mwasi ndeko na biso akufi atikaki bana il faut vivre soki mutu ezalaki asire te procédure ya l'état eza ndenge nini est-ce que boza na baavocat toza na avocat te papa toza na bambongo kozwa baavocat te ok nangi nayeba yo sala soki opesa message moko mpo bakonzi ya mboka oyo bakolanda bino parce que même général ndenge aza bongo même ministre même député même sénateur biso nyonso toza na se ya mibeko nde eza likolo na biso pesa message moko fort na bandeko bakolanda biso ndenge nini bakoki kosala po ete baatteindre toluka bakoma place général azali azwa baresponsabilité na ye comme ezalaki chauffeur nazali na volant toyeba qui fait quoi mutu ezalaki asiri tozalaki asiri nazali na permis tozali na permis te accident esalami ya mort d'homme ndenge ndeko kosala po tokunda ndeko wana ndenge bakoki kosala po bafuta famille na bino yo boza mwasi libala na bana oyo boye tana biso Congo na biso tosalaka terme moko na Congo central kiangana ekomande ndenge wana kati ya Congo na biso message na bakonzi bakolanda biso tozosenga message na biso nyonso bana na ministre de défense oyo atalaka makambo basoda okiti mpe bagénéraux okiti na haute cour militaire parce que aza général toyei kosenga na baministre toyei kosenga na bakonzi na biso ya mboka bosunga biso na likambo oyo toza na mutu mosusu akosunga biso te tala na niveau oyo na bana oyo tosuka wapi na bana oyo mpe toke wapi botalela biso likambo oyo ya général oyo po oyo aza général toyebi te biso to mpe toza bacongolais tosuka wapi na problème oyo bozwela biso na likambo oyo botala yango. Ok, merci bandeko balandi ya tokomo bozoka bo mire de lamentation wana mwasi ya mowei ndi asili koloba mais tozonga sikoyo pa ndeko ya mowei totuna iba procédure nini banda mowei akufi na loi oyo ya kanisa kipete accident ya brusquement des na makanisa mutu te esalani bazo siko na minute oyo bazo sala nini baluka po kosala nini parce que bana ngai eloko ezo toucher nga mingi eza bana oyo nalinga komona bana bamona pasteur ngapi naza père de famille donc ndenge bana bazali ngapi nazomona ba exaucer ba Milka ba Samuel na ngai ba Eliezer na ngai na komona bana bona rolinga te bana bamona pasi mingi ndeko pe kolanda biso si c'est vrai kombo na ndeko tanga na makambo na yebi koza père de famille oza pe koko makamba boye za vraiment malamu te so moni ba yela niveau ya télévision parce ba comme na suka mutu azana prité oui mutu azana prité mais il faut tra na domaine na dimension ni ko ko sunga batu parce que na Congo na biso makambo to maka s'il te plaît et surtout ça ma konzi na lobaki na émission na bande l'émission ba député ba ministre ba sénateur bo na émission na bokebi parce que so ça qui moi na général toi ça qui moi na sénateur moi na ministre bato yo banga comme na émission ate ba komi awa parce que ba famille na bango ba na mototeur ko lobela bango c'est ça le Congo
bakomi awa po moto azalaki soki moto azalaki banga bayawa te Congo il faut ozalaka na ministre général yango biso nyonso il faut tokobaka baministre ya bagénéraux po mokili yango etambola malamu c'est ça le Congo mama nayebi quand tokomi siko awa est ce que bozala baavocat bozosamba général ayaki chauffeur on aza wapi na ministre ndenge nayebi chauffeur azalaki accident wana chauffeur nayokaki me toconfirme te na auditorat ya Njili bien auditorat Njili balobi batransféraki ye na Ndolo mais toke koconfirme te toyeba soki réellement aza kuna mpona chauffeur yango wana tokoki koloba biso tokendaki koluka général te mpo azongisela biso mutu mpo aza apema opesa mutu te mais tokendaki koluka ye parce que aza mutu azalaka mpe na famille papa yoka nanu likambo général ntongo bake koluka ye général azorapele alobi azalaki na ndeko na ye moko akendaka asala électricité akendaka kosala mosala ya courant na ndako ya bato akufa kuna ye ndeko na ye wana badedomagea ye te yango wana mpe ye atambolaka na pense wana na mutu soki asali mutu likambo to likambo ekomi na makolo na ye akodedomage te mpo ye badedomageaka ndeko ne te ata yo moko papa biso tokendaki tosolola na ye lokola bato mpo akozongisela biso mutu abomoi te mais soki tokomi awa tokonstate ke général amotema mabe alimbisanga soki eswa ye amotema mabe mpo na nini kokomisa biso ntina niveau oyo ayaka mpe asalaka eloko te biso tokendaki toyebisi bango kuna na auditorat wana kuna tokomprenaki ke bango nyonso bakomaki kaka pour ye toyebisi toluka baavocat balongola dossier kuna ekoma na auditorat général yango nde procédure biso toza yango baavocat balongola yango kuna na auditorat ya Njili bamemela biso yango mais tozomona ka tozokoma na biso te yango tobi toya awa ok nene baavocat na bino yango baavocat de bakomaki to bino mofani bosengaki plainte na bino ezala transfert na haute communautaire na auditorat général bino famille bosengaki to avocat mta komelaki bango batransférer dossier avocat ntango avocat akomi est ce que salami to salami te jusque là avocat baki oyela biso tongai toya banda lobi abaki na biso akoya lelo mpo oyela biso kopi tozeli azoya te numero na ye mpe so babenge ezoleka te ezoleka te est ce que okopesa numero na téléphone okopesa numero ya téléphone na tv ntango so bandeko bakolanda biso bandeko ya mitema malamu bazali baavocat mpe minene bandeko nanga bajury se bokolanda biso omoi dossier eza dossier mo eza trop sensible état de droit eza slogan te il faut tolukela ata nzoto na makambo ya boye tocomprendre ke état de droit ezokoexiste toboyi lobi bana oyo nazomona bana basi mibale moko mobali tolobi bana oyo basala bato ndenge papa na bango akanisaki mpona bana na ye mais accident ye l'homme propose Dieu dispose wana tokoki koloba yango te mozotema makambo ya nzambe eza te moto akota na passé mpe ya nzambe azali te parce que makambo eso esalami déjà pesa numéro ya téléphone na nyonso baavocat be cabinet baavocat mosusu bakoki kozala bayeba ndenge bakobenga bakolandelo makambo numéro nange ezali 082 59 73 874 okoki kobandela 082 59 73 874 ok na minute oyo corps ya ale ya ndeko na biso wana eza na niveau ni bon mbome déjà to azaka bongo ya kopanzana na bambomaki ye déjà na $900 wana oyo général apesaki nde yango wana permetaki bango bakende koambome eza na morgue kankokolo oui eza na morgue kankokolo na yeba na minute oyo po akundama ekosenga nini ezangi mbongo ezangi to ndenge nini kokunda lelo papa nyonso ekoma mbongo na mbongo kokunda lelo ezosengaka mbongo kokunda lelo ezosengaka mbongo parce que jusque là nde toza boye bakiti oyo tozwa kutu tofuta nanu te biloko nyonso tozosalela bamiziki eza kuna ezosengaka mbongo esenga biso ka mbongo bozolela matanga ya ndeko alenza place na kankokolo na quartier 21 numéro 24B aza mpe mwana soda aza mwana soda ye moko te aza mwana soda mwana soda mutuka soda ebomi ye bandeko bozo comprendre mwana soda mutuka soda ebomi mwana soda allez comprendre même sikoyo
soda yango lalakisa mibeko ndenge esengeli famille ya mwana soda bakomi koyena plateau na biso ya nalobaki badepute baministre basénateur bokolanda ngai émission eza ya bino nazotiaka na porte na bino ya biso te parce que biso bato oyo tozanga so tozwi problème toyaka na main de lamentation comme famille oyo baza na général te baza na ni député baza na sénateur nde baya mpo soki azalaki banga bayawa te banga bonégotion entre bino banga babengo na telefone mokubwa bobeti swahili bobeti chiluba bobeti kikongo bobeti kiyanzi esili entre bino na bino toboyi tolingi makambo nyonso eleka na tudwa na limemia nyonso tu bakongo nyonso bayeba qu'est-ce qui s'est passé bakomi awa parce que bato oyo bazokana te l'état na population bazoyokana te yango bakomi awa yango naosenga bilan 3 ans et demi ya pouvoir actuel bilan nango eza négatif chaotique to eza positif bandeko bakolandaka bandeko nyonso ya union sacré bandeko ya FCC bandeko oyo ya 3e voie ya société civile bakolanda ngai plateau na biso eza ouvert débat eza mikanda ezali ya boya bilan makambo yango bolakaki biso ni le peuple d'abord état de droit tala bana Congo bakolela c'est ça les populations bino botiki bango mais nayebi kala mingi te bokozongela bango papa kunde bemi bokoyeba te mite ya malamu mama nakosoko pesa message moko fort na bakongolais nyonso bakolanda biso baya na ministre ya défense oyo atelaka banga basoda okiti na ministre intérieur okiti tina haute cour militaire bakolanda biso parce que moto bolanda bopoursuivre baza général opesi message na bakongolais nyonso bacomprendre bokotokotande komso ya mobala sapa papa na ngai na bandi na yo président Faci Beton yo moto oyelaki biso état de droit biso toyebaki na biso yango te toyoka yango kaka mais tokanisaki soki ovandi biso tose retrouve tala moko ya congolais yeyo akei e général amisali likolo makasi aboyi kokita ministre ya défense tala bato bozopesa baresponsabilité aza sans cœur azokanisa ta teke azalaki papa oyo abandaki kotangisa bana na ye abandaki kobima soki aye apesi mwasi ne mbongo ya biloko papa na nga botala na likambo oyo komisango neti ya yo okojije yango ndenge nini nazobondela yo ministre ya défense chef d'état major nazobondela botalela biso dossier oyo nayebi ke boza batu nayebi ke boza na mitema bomeka na korésoudre likambo yango eleki biso makasi soki tokomi na niveau oyo po pasi eleki général azoderange azorépondre mabe na telefone alobi avanda na morgue ata yo moko papa bosunga biso ok ozala kalme nasi état de droit oyo eza mpona bakongolais nyonso na ebandi d'émission oyo nayebisaki bino ke loi to mibeko ya Congo eza likolo ya bato nyonso donc motu nyonso yenge ebene na mibeko article constitution motu na moto aza na article ekofrappe na badepute bagénéraux basénateur baministre biso banso na yikopi biso bato tozanga bagénéraux toza bagénéraux te loi ekolanda biso soit kalme mama état de droit bocomprendre que état de droit ezokokesisela mboko oui mbote ndeko nanga yo na ndeko na lebo oza ndenge nini anaza grand frère na yo mais ndenge nayeba ndeko wana général alakisi motema malamu na ye bokipa na ye apesi bino $900 bobanda procédure mais nini emeyebi na télévision awa na lombango boya eza na motu moko atindi bino to bolingi bonuire ye ndenge nayeba nano non toye mpona konuire motu te toye mpo tolandela makambo alalu moto akufi aza na valeur ya $900 te moto akufi aza responsable papa ya bana na ye bango na si bandeko baolanda biso bazomona mwasi na ye biso to abandeko na ye moto akufaki eza accident abimaki akandaki teke accident général abi na pesi bino wana juste kaka contribution na ngai donc bokeye na bino mais biso tozokamwa mutuka wana ngam nazalaki présent nake kozwa mutuka wana na aéroport ya njili te tokomango na PCR eza marque plus vert ya couleur bleu ya bleu ngam nakenda zango na aéroport ti tokoma nango na PCR eza en face ya maison communale ya Kimbanzeke elo tozokamwa na mboko oyo général azo intimidé kobanda PCR mama wana capitaine wana azo intimidé même côté dossier za na auditoire général ya njili auditoire général ya njili façon azokende na komi déjà sur place azosalelanga croquis na c'est non oyo eza dossier na nga na oyo eza dossier ya PCR ti PCR atindika dossier na auditoire général ya njili c'est que azwaki pression général aza likolo ya bi aza général naosenga na papa Gilbert Kabanda ministre ya défense na biso papa nasengi na chef d'état major général Mbala Musese biso to abana basoda bino baba papa oyo mutuka na ye tuti mundeko na biso ye pas aza soda
papa oyo mutuka na ye tuti ndeko na biso akufi aza kaka na bâtiment boza na esika moko papa général Mbala talela biso na situation tozo comprendre te pasi eleki tala bana rentrée scolaire yango intimidation nde intimidation moto atindi biso aza te tolandi parce que ya lobi esili po ya asalaki bonne fois na ya pesi $900 ouais c'est bonne fois na ya asalaki ntango mosusu bino bokende na yango na mwa lombango mingi yango esalaki malamu te asalaki na astope makambo mosusu biso ntango tokomaki epai na ye bonne volonté apesaki ya $900 tozwi ezalaki mardi ya semaine omowe akufaki ntango tokomi abi bokunda ye mercredi tobi non bakundaka motu boye te moto akufi dimanche toyenda epai na yo mardi tokunda ye mercredi. Ah, si c'est comme ça, on a sous responsabilité morote boki. Dès qu'on bima auto bima na biro na ya robenga na kutu. Na yebite papa on a dans la montée mandenge ni. Na minute on de quoi aller azaka na morgue te bokundi déjà. To kundie na mtende kwa aller na morgue na hôpital la référence à Kankokulu. Po akunda mai ko senga nini bande ko bayiba. En tout cas pour ndeko akunda makoki ezate. Makoki akunda ndeko ezate. To pesa ki général temps na ye. Les lots depuis mon a couffé sali le roi 15 jours. 15 jours depuis mon à la mort. Donc, tu es habité. Tu peux ça qui est en aïe, il y a bi pour naïe, ou il y a ça là qui est coquille. De connaître le roi Koufara dans le bâtiment qui est dans l'installation pour avoir des dommages à été pour naïe, ma cambona coutu est allié. Ok, moi, message à Souga, on peut se faire connaître pour le landa, parce que ça ne sera pas si aller à ce qui perd des familles. Tout le monde, moi, si, bana, tout consolé, et ça ne se passe, c'est ça, malamouté. Nous avons rappelé que Namoko peut nous perdre des familles, il faut la peine Namoko. Donc, comme le beau temps d'Angaï, dans la partie de l'Ibanité, Tara Moussouba, on peut intimider Bande Konangaï, Nabasi Nanga, Namwasi Nanga, Nabana Nangaï. Donc, il y a un mot, Nazo Bake, Bande Kobazo dans l'émission Oyo, ils sont la passe mine, na moté, maintenant, Nazo Mona, Bana, Oyo, na âge, na bango, ils ont âge, na mine, quand ils sont Nangaï. Alors, on demande un message fort, on peut ça, na continuation en Boka, c'est pas parents. Responsable de la mission. Dans une émission, Baluka Solution, vous avez une audience publique, foraine, qu'est-ce que vous avez besoin de pour se faire dans le banc de quoi. Bon, vous avez une audience publique. Si vous avez une faute, ayez bana. Si vous avez une raison, ayez bana. Bana Congo, vous avez besoin de vous tout d'abord congolais. Parce que tout ça, on a mis tema, le béco comme la yo, le béco comme la peine de comme sous. Tout dans la passe. Oh, nous sommes dans la makoki, nous sommes dans la motema ya mawa. Abenga biso na ba numéro to PCA. Abenga biso to luka moya ko kundandeko total pe makamu susu. Général le roi général. Ah, justice est la so makam. Auditeur général, de la République. Haute cour militaire, botala dossier oyo. Botala dossier oyo. Général Pezo Mbele, yé le roi komi likolo amibeko, botala la biso makambo papa. OK, merci de tenir votre ligne de konangai. Bande ko balandi ko bona suka émission avec moi ya émission ya mawa. Donc, moi na soda, moi na soda, mutuka soda, ibomi. Donc, moi na soda, mutuka soda, pe ibomi. Allez-y comprendre d'abord na biso Congo, makamazu comme il comme na boka au Congo. Mais le solution genre vite, solution comme nango ya, au pesimbo mbo boyi, o likambo ya mort d'homme. Basamba na ebembe, basamba na ebembete. Mais na lobi boyi. Ah wana to comme wa pitolia kangula lito imokote. Les généraux so ko landa biso. Lobby, plateau Pézaliawa. Avocat, Toyo Moko, Tomona Nayo, to chauffeur, a repris sa réponse na clé. Place na yango awa, bisu awa toliaka mutu yalito imokote. Droit de réponse ezali gratuit. Oye awa, collusion ezalité. Mais na air, pas plus de 72 heures, 48 heures, oye au centre de réponse na ok makambo yo, bande ko balobaki, ngana sepel na ngote ba ko selinga makambo. Oye awa. Na téléphone ko benga be intimidation historique ngo déjà kala. Pela bisu za ramai. Yaka pesa de réponse na na ko loba yango makambo nazo bezo tikala na lebi boye droit de réponse 48 heures okomeli biso oye ko pesa biyano na yo makambo batangi kombo na ngai batangi kombo na ndenge ya mabe ngana sunga bango ezaki mutuka na ngate ezaki chauffeur na ngai c'est ça explication ko pesa biso plateau yango yo to liaka mutu yango la to imoko te bande ko balanda biso zali solo ya passe pe ya mawa ya ko mona papa atiki bana misatu rentrée scolaire kala mingi te biso na kishasa poko so mandako na ba ajo ezade mobulo na locataire moi na soda so plus bande ko na ngai mitema yango iza bino ndenge ni ba konle boko landa ngai bande ko na ba ministre ba député magembo ka ko yango ya bino yango zo mona ko na assemblée nationale ta de biso ba jeep na bango bazo ba jeep eza ofele bozo ndimate ministre ya ko ministre zo ko wela jeep palisade ministre ko da ministre zo ko wela jeep na sida assistant na sibia na azo wela jeep ba G ya kok jam
d'abord jipe zene ya ofele so zaki ya ofele te so zaki ya nyongo nene ni muda député ko da ministre ake wela jip ezala ka te bande ko ngai député akoma ministre ake wela jip palisade pona nini pona intérêt nini c'est que ça ofele ya na ebisa kabino ke moni ba assemblée nationale na ba sénat wana e ko apporter na un plus na Congo te lelo a besoin de ba glisser zate est-ce que muto ko remplacer Corneille Nangaa na séné si vous jouez déjà muto ko remplacer Corneille Nangaa ça coach déjà glissement en wana to ça combien d'années séné faut ça la musa nini billet to cahier de charge musa au séné ça il faut ça et ça na neni na combien de jours pour deux ans élection vous comprenez que distraction dans ba théâtre l'air est là bilan 3 ans et demi ya mandat oyo bilan zanini na commune na quartier na province oyo fandi comme la biso donc ce qui après mon colomale l'autre cas de kimi a kolonza mbeze na mabote na bino to dem komalo